Bonjour, bonjour, bonsoir, Saline Bandeko Nyonso Balandara, Eko RDC Nde Makambo, mon boss Jean Tubo Bande Makambo, Fanny Katalé Nde Makambo, Eko RDC toujours Nako CP, Sabino Ndenge Sa la Bino Kaba CP las na émission na biso o Salara Kebino Bolanda, Pebo Pe Sabso ba remarque na bino et Salara biso bien. Fanny Katalé Azanaka toujours pour nous la bino ba artiste o bino bolingaka, pe o bino bo CP, pe o bino moko kaka bo sengaka. Là je sali directement mon boss Jean Tubo. Merci na DTK Dimamoto mokie kasi bongwe belé nzoto mokie nzoto mike bokonote lelo aso botali na plateau nanga naza bongo na ba invité oyo bazlara mingi na ba émission te mais soki aleki na émission ça veut dire que eloko a bien ça makanisi ya bien za projet ya bien zali. Sans plus tarder na sengi bongo na yemoko mosimbi bilili ofongo elanga plateau omona comment ba invité nanga bazongenga mukona lelo awa na plateau ya Fanny Katalé. Bonjour président Baptiste. Bonjour Katalé. Bonne santé. En tout cas toujours merveille. D'accord. Bonjour papa. Bonjour Fanny Katalé. Merci beaucoup. Bonne santé. Ouais, qui m'est merci. D'accord. Président ce lobby tomeka oleka leka no na be émission oloba no na be émission o se présenter na be émission na façon nyonso ndengo misana ko se présenter ndengo zalaka lolenge oyo zalelaka mais lelo na Eko RDC ezambala liboso bongo micro ya Eko RDC et ya liboso na yo sokoki okoki ko sala biso présentation ya Batista vrai nom ya Batista ze kolonini Batista abala topé Batista abota. Merci merci Fanny. Batista eza kombo sen vrai nom nanga eza Nzuki. Nzuki poste nom eza Nzao. Prénom nanga eza Fiston. Batista mwana maman Charlie, mwana maman Charlotte Nzuki. Artiste comédien, père des enfants, Benny Gucci, Nathan Nzuki. Batista aza humble serviteur. Il y a des connaissances sur art dramatique. Batista présent il y a groupe Figure des Stars. Batista aza dans tout court artiste et comédien. Voilà. D'accord. Batista marié, célibataire? Non, n'a balité. Célibataire. Mais naza na concubine. Hein? Voilà, président, merci na présentation na yo. C'est le tobito tout na président Baptiste au banda théâtre ou à pipe na aneni. Ouais, na bandi théâtre na je crois bien si je me rappelle bien 97. 97 mais na bandaki ko za la formate. Ah, na zaki mingi trop rep. Et puis na conseil à président Lolo Mbutama Sebe. Sur le banda ko pratiquant na banda na mis solution théâtre de benga théâtre na banda na spectacle na mis solution et puis na modéro na groupe Académie des Stars ya modéro place dans formation bien format et puis après pas président modéro toi qui na coupe fait de l'amour il y a président Douche Kapanga puis Batista sala groupe nae nakati wana sikoyo na ba groupe oyo tangi groupe nini oyo epesaka kombo ya Batista. Batista eutaka na spectacle donc jour na bandaka théâtre na bandaka dora spectacle mo boye na 1000 solutions on a bien un père spirituel toi un spectacle mon na école mon na salon yaki e bandeli nanga quoi ezali moi pas si yaki facilité alors là na kota na scène moi na mo boye ya muke à 5 ans je crois no benga Batista nga solo mon rôle la matumboli sanga bien te puis modéro ne sera sanga non il faut jouer avec moi Batista nga je ma Fiston il faut jouer avec moi Batista et Simba. Après au commencement ils allaient bon ndé lopé Batista et Fanda. Peut-être batala qui peut par rapport il y a Kachero bande ko le kabana bande tala mingi na ba TV comme les aki Batista quand c'est par rapport à eloko. Quand moi eloko kaka dans loko kaka oblo ba narcisse
Rabla wa Narcisse. Yango ndengam de sala ke babenga Batista. Voilà. Batista ce tobito tuna Batista osa artiste, comédien ou osa sapeur. Quelque part place où on a vraiment toyé bara vraiment té. Batista osa sapeur, osa artiste. Batista osa artiste et comédien. Mais à combiner rapé na sap. Naza sapeur té. Mais à combiner rapé na sap parce que linga moni propriété na banon ya propriété za na éducation nga kola na éducation na ke tango faut que sukala ke brosser mieux na yo. Yate musu tango ake bindal bana ke sakana ke matongi biso do ba miki da tango oke sukola au brosser mieux na yo fandi parole mafuta no bien on a la mano propre aux élus moi petit déjeuner na yo voilà. Et puis na romona ba oncle nanga Didier Nzoki Paul Mouila José Bicento balinga nga trop dans nos lingas a toujours pembe na bango donc bango baza déjà mama balinga ba bilamba donc ce ngo bimafo balukela moi olata na petit et au sala peke Batista ti lelo linga elamba quoi donc talaga na zala pembe na général de forme tout le monde donc fona linga elamba donc voilà. D'accord, merci na Batista, merci na Yoko Yamba biso katna oesika. Batista film nini oya liboso et sala ke à part na spectacle oyo sala ka batu ba découvrir ke oeza Batista. Film moto salara ezalaga film ya modero. Wa na Académie des Arts. To ça film mo boye incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai, tu joues dans l'Académie des Arts. Pour te remettre en haut, na version moyen zonzing. Moi, sur la cala, tu mets en haut, na gesho zara doit ba mi quoi, biso na gesho. Mais na zonzing tu mets en haut na duche, o duche asaki kolinga exi pechanga babale. Si la moi si d'ailleurs c'est dara mastane exi la baba passe ba na moyen. Ngai normalement bimana sozi wana ya version ya nzonzing mais sodo betango kala wana Académie des Arts film on appelle ça là bien na kin quoi na kin soki lobi international wana ya film mususu wana film nini international eza elengezanga lipasa eza film ya honorable Alpha Bokole dans Kanto na de Londres ba jouer en passa. Voilà, film en AP et ça là que battre comprendre que artiste c'est mon p azala rapé Batista. Oh sous ce repère ça sous magas c'est Mekoli. D'abord mais ça qui a Mekoli ande bah battre comment découvrir que Batista azala rapé. Mais à part on a tout là film pas nzonzi kala. Mais au moins Briara et ça va film na tangi parce que de jouer na Chris Banga la veuve Masirika. Dozara na Chris on a jouer Pasteur. Et puis la jasuna maman Liliane Kakoma tout ça a film mon boye il pas créé groupe né mon au hasard modéro à encadrer groupe né quoi donc ça d'accord ce tobito loba en tout cas nga Fani Katale ya ba question za kayanga mais ba réponse ezalaka dans ba question za nga ba réponse ezayo président ce tobito totuna président moi na lemba ouais moi lemba c'est quoi ba doit comprendre bien té nga sa mona kin dans ma vrai kinois na botami na bandal na koli na lemba parce que grand-père na nga za na lemba avant na komana na lemba dans dos vacances na lemba grand-père na nga Yeze Bicento Joseph dans dos vacances kuna trop lemba à part lemba na fanda na ngiringoto na fanda na ngiringoto mana mokoto mokoto na fanda suna wa yangambi na longwana na fanda na komina kin na fanda na komina kin na fanda susu na yolo na fanda yolo na campinzi à part yolo susu na fanda don na kitambo susu na ngembo do bana ngembo champion so bango artiste Rigen bahebi masolo don mwana don yango ba na mwana kin ngaza mwana teke o tchanga mwana côté mo ngana vrai kinois. Mais en réalité, ce tobito landela tomba salara ba likita ya bana ba commune. Donc en réalité, yo zamwana bandal, yo zamwana ya lembati. Ba likita ngo basala ngo teni.
Voilà. Ça dépend. On a bien un double brassard. Donc, lemba bandal et amboga nangai. Donc, makila. Donc, côté grand-père nanga, donc mère nanga bandal, côté grand-père donc lemba. Donc, la saraboué. Na botami nanga na botami na bandal te. Na botami na mama yemo. Na botami na mama yemo. Ce que l'on maternité n'a rien de na bandal. Après bandal, c'est quoi vacances? Lemba. Donc, la lemba bandal ngiringire. Yolo. Commune à Kin. Pas Hermo Pepou, Ngembo. Donc on a un quinois, vrai quinois. Voilà, par rapport à ce tobito là, ndenge guerre moko ezalaka, bosalaki clic moko ya bana lemba, si s'agit ya tournage, botournanaka entre bino na bino kaka bana lemba. Bana ba commune mususu ba se retrouvera te na kati ya ba tournage na bino. Ezaka mingi so tozui modero totokani lemba, tozui Duche Kapanga lemba, tozui Batista lemba, tozui Gesho lemba, donc bosaki association moko ya bana lemba. Fanny, elo rana ba comprendre ngote. Période dans lemba comme na force côté ba artiste. Pour parce que l'air peut tournage dans ba côté bana ba Kasavubu. Tout le monde a bana ba Kasavubu, ba Mira Essa, ba côté kuna ba Dadi Ditambala, ba La Validaire, ba tournera bango na bango pe. Vous comprenez? Lemba pe l'air rezo à partir à Alpha Bokole. L'air Mbappé Alpha Talagino écrit biso na biso. Bon, atalini pour Alpha honorable aza vraiment mabele mame. Atalagi akenda mikili atika biso na monde ngote. Mais là aye a kuti biso pe na monde ngo. A pesara Milo je crois mami Milo mutanda aussi ma scénariste et puis na tamoye comme modéro. Alors modéro ba non trop ça a raté que bah donc les mappé artiste parce que à travail trop et bah que non n'allez ma et ça n'a pas Duche Kapanga bazana et ça n'a pas les mayonnaise et ça n'a pas Gesho bah artiste belé tout ça va président Bordeaux les mbagat tout ça va président Ilombe les mbat est-ce que vous comprenez que les mba la force moi trop de no casser les mba mais les mba travailler na batunyoso bado benga nzonzi ka bali mame sotela nzonzi ngo omona bana bandali baza bana kitambo baza bana ngirengiri do bana communion so ba communion so bazalaka. D'accord, merci na Tati Koba umela vanda na ngwende na yo hein. Maman Jackie qui là-bas moi ça mwinda leki mosaka na elengi maman Brigitte Nkongo motema ya papa Willy Nkongo et pourquoi pas na nanushi doma ya bananushi bambote bele bisika bozali ce to bito kende sikoyo to koti siko na mozindo ya likambango et loko nino esalaka ke Batista azaki na président na biso Masebe tamoko longwe na Masebe. Ok, pas ya donc bozaki Masebe bino nyonso ekiri. Donc bosalaka click ndebo longwaka. Te do ça click te nga longwa na click te. Nga longwa na click te nga longwa na influence abatute. Et ça là nga maman moi na ba na préciser bien Masebe na yi plus na ba conseil en tant que conseil privé Masebe. Ba modéro ba longwe. Ba modéro ba longwe, ba Duche, ba mayonnaise, ba Junior lu Saulu, ba Kanto, ba Jibombo Baraki moi belé na papa Libaku balongo basali Académie des Stars. Ozaki idée je crois zara ndé ya Kanto na Duche boy. Alors modéro ba tchare présent par rapport à âge. Babino photo tchara modéro biso na biso doit presque la génération mo boy toko kumbana te. Donc faut mon kolo mo kumba biso ba tchare modéro président. Et puis quand maman on est zalarati moko longa ba tcheke ndeko charge a zupe mo kumbango ti zu azuango wanga sala bango te wana ngana Masebe. Et arrivé que ngana comment ça que dans mon jouet ezara na souci à 1000 solutions. Arrêt le roi négligé. Donc bazo va falloir moto te on ça pas jo ba ça ba succès son série à l'époque comme azai frère de Ronanga masananga na ba non na chama solo boko. To bunanaka to keluka chaîne abiso pardon keluka chaîne oui to keluka chaîne pour tout mon lexa ba gag nzamba sunga to ezwa to mon na CCTV à l'époque na ba 6h les champions les aventures de 1000 solutions c'était faut tchara comme on les aventures de 1000 solutions on tchara champion habité tchara les aventures de 1000 solutions biso d'honneur secondaire yo donc c'était comme ça. Dans des petits na modéro ne ce côté modéro donc
master nanga veni tozane tongo de sola muki don do na tongo to kabona le olala ndendo yo mutabagagi te yo sa bagagi te yo faut vraiment série vraiment dans 60 minutes on va aller dans TKM à partir de na pas modéro na mande ko fandi sapé abisinga non ozalo kolomo libanda mo na kati focha tous les deux makolo na kati donc ça dit il faut nous répéter. Il faut faire dans la cima, ma belle, on camarade na ote. À partir de comprendre qui non, zo l'accent zela bien. À partir de na tiga qui est modéro master, donc master cher à libanda, donc ceux qui de côté na scène na bosani qui est modéro, c'est un ami. Donc c'est mon président, to bandi bongo ti na lelo, ezape ba grâce na ye mta fungola banzela banzonzing. Yepe mta zubiso na mouvement panzani ya académie de stade, tika la ganga na ye. Ngam ya modéro benga gesho modéro benga duche kotsa na nzonzi po amona bato to zaba bango ndire akoma lokola guerre pecha ba sondola ngai na mouvement to tikala kanga na yo no benga bango te ngabite mabezonga na mabete benga gesho benga nani ti lelo mutu mutaroma na angle na ya. D'accord, Fanny Katale ya fille ya Chochocho ndenge yo moko président Baptiste Lobaka Chochocho mboka na yo donc Chochocho mboka ya Fanny président Baptiste Yona Duche Tozonga Yona Duche te lelo obenge lipasa mais il y avait de guerre obenga lipasa il y avait de guerre entre binomi balé binomi c'est nga pagebo ben na mekata na raté lelo reconnaître que benda na ikata na te na lobango da plusieurs fois nga tikala za na guerre ya Duche te na ba mabe Duche na finga Duche na devant caméra boy na tiko sango te je l'aime toujours parce que ba bien les cas trop mabe moko ko kabolanga na ete donc li passa mabango baloba ke zaki likolo moi si vrai ou faux faux prouver faux ngo kasi faux la question des gens tournent vrai ou faux faux kasi faux on faut na compose na donc il faut tango zo cha faux na o elandisi yango résumé nango elanda yo gani te composer nga question te excuse-moi cause la Kofi te hein Kofi cause papa Kofi Olomide te Kofi Olomide yem tazaka so va poser question yé pas donc si question non nga juste za réponse résumé nango en tout cas nga na so na be d'afo parce que eza ils sont mon bien ngote ya on a biki na mo ko composer lo phrase te lo ba ke non to wela kana moi si mo boy to eza non non ngana Duche juste ne la biga singa pakebo et ben na mekata na te on est des frères moi ba compréhension mo boy les cas entre nous na rolo bango devant caméra te bon to bongi sana biso to za très bien bon terme to so raza na ya kinawa to passera pe batan to lepe liboke to bepe moi bien na biso mais mutu arma na makamna voilà. Quand tu as mutu koma na makamne lokola bosala ki déjà singa famille benda na ki meza na ba vérité cachée o ekoko bimate Fanny Katale lokwa za chochocho na bombi na tikika ndenga lubimisi wana. Merci président nazozongela yo na ebongo côté ya ndeko nanga mobali se présenter batnyoso peut-être ba monako na ndenge ya ki papa ko lelo bazozo na ndenge ya ki jeune garçon. Merci Fanny la Katale nga kombo nga wata maloba wata za kombo na joueur nango na papa wata maloba donc c'est un peu pourquoi vous opponez ka papa weto ngo tsaka défi na wata wa musicien te nga kombo penza oyo nga baboteli nga eza héritier mais siko na ndenge nazo jouer na scène na jouer papa bako benga papa héritier mbama boyete nde bat bayiki lo baté loka ba héritier mingi bako benga mo ba wata bakisinga papa likolo mais papa wata maloba papa wata maloba obandela wapi pour se retrouver na kati ya groupe ya président Baptiste papa wata maloba na bandi art dramatique na nga epa ya président Moyombe gauche ve dimo kukulemfu na pesi mbote sikaza après kolongwa pa na ye nde tilelo na zana figure de star epa ya JB ba comédien sur RDC président Baptiste président babakisi mususu oh Yesu eko RDC nde makambo nde makambo na ozongela yo te est-ce que siliki yango wana kande makambo papa wata pardon pesanga différence mukie par rapport à place au outil et pas à vie gauche pas à Mouyombe gauche natangoye et pas à Baptiste différence nino yomoni na kati différence ezara que kozala pas ya vie gauche ezaki nango bien mais na banda penza kozala na terre ko s'exprimer te na
o nyoso naza ngona kati na ngana bimisango devant public balinganga donc le kesenga ki naza kuna te ngona tango na figure de star o na bande ko linga na sala kuna na groupe Muyombe Gauche na comme sala na figure de star facilement donc figure de star pena izo pesanga temps ko s'exprimer ko sala biloko nyos o naza nango posa c'est non ka ndingi président zo ko linga ka ngana na kumbela musana ngai donc naza l'aise penza l'aise makasi par rapport à groupe Muyombe Gauche. Bon ndenge balobaka te mais même ndenge nga fani na yebi attaque artiste comédienne soko ozaki epa ya vie gauche tango longo ke na place mususu yo na yerando ah nga longo kuna ndenga mabete na longo ndenga bien ti le naza figure de star mais so esengi na benga vie na numéro na ye et puis bo solo laka ouais na solo na vie dernièrement kuta na ba artiste ya vie tuzara pe na président JB ya ba théâtre président na Baptiste tuara na Gombe wana tuzana ba mama Naomi tuzara presque na ba artiste belé ya groupe Muyombe Gauche banda ko solo na miso président na Baptiste donc mabi mo ezate na koki ko benga ye na composer numéro na bengi président Muyombe Gauche na ebisi ke na o passer yo wata o solo la na ye wa sûr que bo solo la et ça l'a bien et ça l'a bien ajoute moi depuis 2018 on a qui mongo ya vie gauche te ceux qui bengi à le que ayo kanga isa nga besu bien au cavier. D'accord, merci beaucoup Wata nazongeli président parce que mingi nde jibe ya ba artiste comédien pour nini ka mo wana jibe bazwa peso pona pembe bon tout ça baro zoné benga vadio mambenga ya ba sori ya ba peintre ako zoné kombote bon nga siko nazwa te ba pesa nga opesa ba pesa nga na bandeko na ngai na mango talaka papa chéri leader amour foube toujours humble ndenga te biso mutaliaka na bato trop courtois donc papa chéri so na siko mo papa chéri yalo babengi ba pesa ndemo so pesa komo nzamba balo ndeti maître waza nzamba jido maître waza ya nzambe eza na ba kombo kaka donc na mango talaka papa chéri pardon papa chéri soya bata maboke nga mama na ngai ouais ba bénédiction et puis uti na ngate uti na bato. D'accord président toi avancer parce que to comme kende muke na shit ya émission na biso président au sali groupe na yo lelo Académie des Stars et sali combien d'années? Ouais, Figure des Stars, pardon. Figure des Stars, tu sali 7 ans. Tu bandara dans le 24 novembre passé 2017, tu as fêté 7e anniversaire. Dans 2018, dans le 24 novembre 2018, tu as fêté 8e anniversaire du groupe. Voilà. Et l'on y est ça là qui est aussi cause qui n'a pas n'ingagnon c'est longo kolongwa no kaka kokabwana ya yo na duche kapanga nde ememio na kosala ya yo groupe. Voilà. Ça là qui par rapport que ba ndimagité na rosa groupe. Donc ça longo par défi. Si. Ah merci en tout cas merci. Oui. Merci vraiment merci Nandenge penza o ndimi que ezaki par défi. Nde yango no salaki yango ondimi osado omoni par rapport à makamanga pe na ndeko lobake yo na guerre na yo wana te pas oki na bien te po bandima gite naza na capacité au sala groupe yango na salaki yango par défi oui na salaki pas savoir que naza capable nga Baptiste naza capable au sala groupe naza capable bimsa pe artiste naza capable au sala boy oyo sai kuna osagi nini osagi magité soko joie kisi na habité nga kena toujours nzela le sambo donc voilà. Donc, on est capable 8 ans. Mais merci parce que d'accord, groupe Psycho, il s'agit déjà combien de pièces bando bandi donc combien de pièces yo so sali na part ya groupe na yo à part Banzonzi. À part Banzonzi na kati groupe to sali kosaleka odobenga carte de visite LM Lidi Mafina na pese mbota trop o asunga ngai abimisaka film na ya nyoso era papa non di mapera te na rosala pe film pe sera pe ba CD ya sera ba internet te na bimisaka LM na bimisaka kosaleka to sali match kwata to sali balle de match to sali affrontement to sali na te wa to go edenga so na bosani to sali ba Johnny to sali ba Marie-Jeanne Bololé ba Vembinga ba Sida au faute nani ba réseaux sociaux to sali ba Saint-Valentin belé
tosali susu journée de la femme tosali susu ba film oyo mikolo tozanango tozana maya maya ndesiko maya ndi makambo après maya tobeta le cœur de l'homme le cœur de l'homme bientôt bozo le cœur de l'homme oh nalingana beta ngona pesango et pas boss chantibo babi mikolo nde eko dans ce sens eko te matro nde makambo eko nde makambo te chantibo nde makambo donc mon boss puis on a un système les paniers circles donc mutunyo so atana ye donc boss ma azam ta calendrier donc mutuzo ça la film na ye eza game loyal tout ça pour ça rendre ba vie tout pour ça donc tombola eko soki muninga sa eloko ne ya bien do beti mbunde siko to na eloko cordo asali genre vi mwanda asali prefina film ne prefina finique omoni ke ezo beta nango bien doza pe pona to sunga pende go to panza panzango sans polémique sans likunia mais ton la guerre loyale par rapport que mutum fa beta film de féminin et thème éco yalo de éco dans les alors na éco d'accord président Batista ce to lobito tuna na ndingo sala ba tournage na yo ba difficulté nino yo kutana kanango ndingo sala ba tournage na ba difficulté yo kutana la difficulté eza par rapport à technique na par rapport à artiste na par rapport ya moyen bon moni ba difficulté ça ezebele au monde artiste mo boy y en a ça bande artiste art et discipline pour le lo comme le rôle la papa ko dit faut en respect ya musala na yo quand viera bande roté pour vivre là ça la succès ne ngape fona ngasa na comme le vidéo le maman comme impoli na ça non a zoara tanaye a travailler trop azara yoka présent naye o azara naye encadrer naye ti le roman vie de loin donc art et discipline ya on a terre na bande konanga surtout ça vraiment na beta c'était na wana ba côté mususu amoni to rapper au monde na ndako mususu oye o tourner na ndako mo boy o bande tourner film no bien lobi no mère na banga boy tamsu papa boy maman pesaki mais papa boy côté mususu tokutanaka au monde technique monteur azobomayo abomio tamusuna mutano filmer a filmer na mais abona ki azo batu na kitata la pas lo balobi pété toi pour ça ça la qualité bien faut de longa na ba ghetto poto ko maintenant to ba ke non biso no dans le gouvernement so batu ba chapani na bango biso mo na nu bato do ba no sa musa so faut do ba na nu ko bongisa musala za bien aimé ata moyen mukene zali quand de big cameraman faut cameraman pas bien ce c'est qui peut mon bon di bimsaka bon na pour que ezala bien batu ba se pe filmer cause a beaucoup ma cité donc y en a bi donc financement pe bon marabiso ba artiste pe bon marabiso et puis na banda ko dokutana nango donc papa sur le monde pendant tinga papa sur le monde na ba tournage moi tamsoluga si tu as passé na bi genzamba sungaka atanga leo na zumbongo ya rosalara Hollywood te et go utata monsieur pas ya présent nga jinola sonza masongi peut-être dans l'ombre réalisateur na bisope a rosala site moni Kinshasa terre verte et belé et espace ya munene pourquoi pas de rosa site mo boye uniquement pour na ba artiste ba rosa ba film na botongo banda ko botongo wa Hollywood artiste alugrata moyen mo ba futarata pour muto ça c'est l'or nae a rosa ngate pour a gagner te deux fois lukape a récupérer moi l'art nae batabambongo bosalango biso no moyen zo mina mteme to bundaka na tamsu na ba idée na mutu musako c'est pas na idée nanga azu yango pas salango ça bien mutu musu patamo za lango mais azana incitation donc bato bazala ba moyen vraiment rotonga ba site pour na ba artiste comédien ba sala ba film na bango do sala ta ba studio minene pour na kaka RDCP tourne à niveau cinéma et que ne le rôle appelé ba nigérien donc voilà. Merci pour la réponse. Wana question sous ezali par rapport à basi ya poto. Bozo bomana, bozo tiana ba poison, bozo inana, bozo boaka na maladie, likolo ya basi ya poto, o bino kutu bozo monate, yango ezo mema bino na ba problème. Fanny, ma moni na bino lo mo area discipline. Basi na mibali, muso ba sa théâtre pour na bata poto non.
vie à batapoto te vie à partout na kin batapoto bazwa kina po baluka moyen ngai na robombu nanga pona moi sapoto te na bandolinga moi sapoto avant ça théâtre na linga on a théâtre te na la intercontinental kala qui vedette c'était au point les gana TV moi sapoto ali non ton vieux baninga te nabi bozui ya champion soit bangote nabi bozui tamso alina mayombo te na ko kolandela vie alina mayombo te na ko malko la ye ngala zanga Batista lina mayombo za lina mayombo adisha motomètre beba zibeba aza ye elo esala bango ya ki jalousie là aux envier mutu au commandant et un complexe au complexe vraiment envié après après la sorcellerie après la sorcellerie c'est la mort donc aux hommes tini kana liwa yo moko donc laisser le temps au temps na terre la bandero nanga munyoso atanga mapozo courage no garande la muka nzambe osungaka nzambe da le moye bimaka ba moye bimaka pona mutu nyoso te eso bana mokimo yango ezote zora ta msufani faut bosser il faut pas envier les gens musunera zo alar no ébélité donc on a vraiment complexe d'environnement mututé donc nous sommes très à l'aise très calme complexe na mututé kyaku kyangani Vous avez combien d'artistes et tu as combien des artistes dans le groupe non? Na ça va belé mais fana no longola misusu. Pour nani? Tozo kumbela dila mongo te piso dans l'archive. Dans la statique o ekumbara biso ekumbaranga na ba artiste. Sori ozo comprendre te yabi area discipline. Sori o kumbatenga la fanatique ba artiste te. Na fanatique ya muto linga musala. Ne na fana papa wotana. Dans la année passée na bi non aza artiste na ngai à Tripoli. Alors il faut que na memi pe nzela OK sengeli ki un jour pe azala bien. Dans la rose azane ka te poza simananga kaka. Dans la rolinga azananga lelo pe so ya sali mo fone mais azala bien parce que me kaka kolanda moi ba conseil ya présent na ye. Donc biso ya posa bana ba bongo. Donc ala posa ke mo na bi ke tana mo na robomba ngote mais ara ne discipline. D'accord, figure des stars ebimisi combien des artistes au bazal lelo bana top. Au figure des stars ebimisi. Na top ya nzambe. Te na top o ezake akovanda boyemso o lekana 5 nzonzing o benda bat bayebi pe kombo ne bayebi nyoso yeke no auteli na groupe boye ya Batista. Ne dozane mo papa otamaloba balele no fort na batapoto Marie-Jeanne Bololé après Marie-Jeanne Bololé nani baby le bon mona baby a débat mikili baby a comment mona ni baby aza mono anga ngam format baby le ba comment wole la baby donc baza za moi mais tout en sur robot sana tozonga siko comment tangi na formande bango devant ba trop sélectionné na peut son abosani wata voilà ce na bina zonga utotanga likambo ya baby otangi likamba baby lelo e comment osalo ndenge nini mwana oyo bimisa batu bakoma ko welela e et puis akoma okende poto akoma ko zonga ça la nga fier makasi surtout l'air de barquer baby nga mwana nga baby gamna sali baby na ba oui gloire à Dieu merci ceci nga za ba artiste pour nous laisser sango laisser le temps au temps nazate que faut na ça tout le monde mutasala non nga nzambe nga pesa une opportunité et puis ne do mutu en étoile na ye so tali na monde art eza batu babi art makasi nga na hotel maté mais abima pété mais yebi art dans sort définir au théâtre soit nous jouer na scène action dans au tigalma qui dit bah mais aiba pété donc laisser le temps au temps mais lelo bébé azo travailler sur na yote ya na bit sunanga te bano twinga bano abimat bébé nanga ta sala de anzela na ye mais azo évoluer wa Damona na banzonzingi kaka tokutana tamso na moni na nzonzingi ya shega benginga na moni na tuzi ya shege tamso nzonzingi moboy ngapona nga nalingaki ezala bongo eza ba conseil na pesa bango ngabi otala no mutu de laisser le temps au temps donc temps na bino ekomaka boza no presete. D'accord, merci président na ozongela opona tokomi na suka ya émission opesa maloba ya suka wana ezalaka ya suka ya bomo ya mutu me opesa maloba oyo ekosukisa émission oyo papa wata
Mabeni nyo yo mona nango président na yo ko bomba te parce que tant bat nyonso ba otala libanda mboka ba ko yeba na ndenge nini bango moko na kuzu ya ko pese conseil. Question na luka on presque na émission ming na sala rapona le mabe président ezamba liboso journaliste tout nangiza yo. Merci. Mabe onga mona pas président nanga ezate ke pona zana président na bomba e. Mabe onga mona pas président nanga. Président nanga to ko vanda na ye azo lelanzala makasi. Mais biloko olia e monani po alia pena ninga ndeko ko yokanzala o mona leka mukie atiki ne kolia. Mabe onga mona pas président nanga zaka yango. Wata, za mukolo. Vous comprenez? Tous apena mikolo, tu as 3 personnes na plateau. Tous a mikolo. Donc yo mabe mona ka président na président azan ananzala zo lelanzala tant que comme pese bilo président leka mukie atiki wata. Bon même na rep bo aganga kapete atomboka kate oko singa pe président pesanga président pardon na transporter apimeli opé ou bien avant pe so bandi biloba loba yo za na monde ba artiste na habité soko o yeba déjà moi idée à papa chéri Jibé Mpiana ba mission est-ce que Jiba lo ba trop donc net président nga Fiston Batista Jibé ba comédien tout ya RDC tous ala ensemble to kabwana yo ndetembe mo ntembe sili Natali kitoko Batista mobali kitoko makasi fini la récréation tout ça c'est un nouveau testament o finga Fiston Batista toté ayo président nga lo baraté président bandela yango s'il vous plaît na lui bien que tous ala ensemble tous ala nini to kabwana mikolo tout ça c'est un nouveau testament o finga président Fiston Batista to koté aye Natali kitoko Batista mobali kitoko mama mobali kitoko makasi yo ndetembe tembe sili fin la récréation président nga a kokaka komona nanu ataku biso bana na ya groupe te même mutu nyonso ya libanda na yeba katuta osala spectacle moko kala na ba père spirituel 1000 solutions na commune ya Kin na ba école moko tout ça des spectacles wana mbongo o ba pesa biso na spectacle wana nzambe nanga likula zo monanga kozonga na biso tank tozo bima bato bakombola banzela wana baserango bato bazo sala misala kombola banzela sika mbongo o président nanga zwa na spectacle na batiso président bosa nanga kanga etikala témoignage nanga na pesa rango président sala e pasi azwa mbongo wana mutu moko mtasenga kai mai Batista sombela mai président azwa mbongo wana apesi bato nyonso balandana ka place wana bando kombola ba prince na mbongo o yaki aute ko sala mutoki na ye ya spectacle wana biso o to zaki wana ndeti ngako na pesa na kabila bato wana ti mbongo nanga na bomba ngo na poche mais président zu o ya ye akena même pas na ndako apesi même pas Beni Guti mwana ye afiniko première fils ya papa pesa été mais apesi batanzela tamutia malamu mutasalaka. D'accord. Pesa de libanga ya de batino ba boaka boaka 2 personnes na yo et puis o pesa numéro na téléphone. Nako pesa mbote ndengol bide nako lexa 3T poso mna boaka président Gibo hotel ya man na Kitambo. Wa muyibi makasi. Na pesi mbote pa ya mon général Defa o matumona wana zali papa na nga penza et puis na pesi mbote pa ya président prêtre Kishasa Kin double penseur vena ngai adresha motomètre beba zibeba. Na pesi mbote siko zale puis na pesi mbote pa ya maman na ngai Lina Mayombo likofi ya mbongo po nini te maman na ngai pe Odette laisse sa beauté plus l'argent bakokola bazabana Maître Waza Nzambe autrement du Judo Club Saint-Georges numéro na ngai ezali 089 50 94 722 089 50 94 722 ya nono lipopombo teno yangwana. Merci Ozaka Moibi Batista Jibé Mpiana, papa chéri. L'homme animal. L'homme animal. Batigol. Yumo beta no kriwani lokwana. Natali kitoko Batista, mobali kitoko. Mobali kitoko makasi. Ah ouais, on écrit en une achebe comme on est. Merci beaucoup président pesa ba dédicace na omena osenga peno longo elango linette ba mona mobali kitoko makasi et puis numéro na contact. Wa Jonathan, voilà d'or. Petit nanga parler Jonathan wana chofanangai na pe mbota trop numéro contact eza plus 243 9 98 69 50 21 nanga bureau te mais moi question dans zo jouer petit nanga champion soit bango abeta gauche abeta droite ndero yamba dans 9 98 69 50 21 mbote nanga eza pas grand prêtre Adricha motomètre beba zibeba via tiganga te ba vieux excuse ba vieux ba soutenanga
a soutenu Batista et puis na groupe Batista a soutenu na président na ngai Jinola Soso Pembe Lina Mayombo Abies International British Mimi Mouya Tobo Sanate Yemoko Neige Mbo Mangasa Patrick na Rata France Sandra Maman Bonheur Babi Banque Mondiale Miko Dobengo Banque Mondiale merci nayebi que Fanny on a payé un message Kalaté toi 5 personnes donc au Maroc toi de ngai Jinola la validaire 2 personnes de Luka so fana cha mo na nga wata fana cha mo na nga Marie-Jeanne mais bazo senganga nayebi ngane do solo la Sandra Maman Bonheur merci grâce à Maman Bonheur producteur sont déjà Yvon alors que déjà dans Maroc sur la pour la salle nani nani artiste ya nini Jamen na salle Jamen dans un spectacle de Morona et puis na Tunisie donc toi 5 personnes de ce spectacle Camille topé sa journée mbote na Moro général déforme tout le monde Lulendo veto c'est la album et puis dans la so kitiga Nairobi mbangu ndena Orlando vie pour na ba pièce musezo ya mbote na mon directeur Didier Baïta directeur ya Figui des Stars et puis Junior Swana secrétaire Guy Laroche Bakou Masanangai Doudou Zako Baramoto Nzamba Australie Peselanga Sandra Queen française Sandra Queen. Merci président le corps comme na suka na ko bosa na question oteso na bosa nyango fona bela penda mutu et ça par rapport ya président Batista oye na kati ya Eco RDC malgré Eco RDC makambo malgré Eco RDC de tribunal malgré Eco RDC de parquet mais oye kaka na kati ko rejoindre toujours parquet makambwana ubangi makambwana Batista azako de mutaki pa batute rane complexité a osala mamnae so assist mamnake lycée Bosangana zanangote so ya partager na partager so paysan na pété ezate na force apé ko lobate pourquoi prendre le bagarre bon la lobby non ngana Eco RDC na Eli Musala na solaki na mo patron Jean Thibault a Korda Kinga Batista sa musana yo donc elo na era na sa musala na polémiqueité na rola na teo ba loba ikuna oh basai kuna boy oh ya kuna kuteleka ikutane non na Eli mama polémique d'ailleurs au travail donc linko batelo ko zana Eco RDC au sala na site msute au sala non ko sala site msute ndenge nini ko travailler ko jouer na ba site msute pour nini te Eco peksa ah sorry bien ote so peksa bango ebsangai dai mambona te nga non na chaîne ngai na chaîne nga Fiston Batista TV na fond chaîne ngai au bilon na pe no leka mais nazo travailler na Eco RDC cinéma chez Boss Jean Thibault. Non, c'est là. Moi, Moussanaï. Merci beaucoup, merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était avec Batista, oh les loisa, papa chéri Motopamba, de yaba comédien Nyo surtout. Donc on a pesi bambo tebele na batinyo so balinga kafani katelea. C'est les masamba ba bijou l'homme non dans l'océan mobalo comme banga moi moko boyaye. Et pourquoi pas nazozong c'est là. C'est ma bille. C'est les masamba ba bijou prêtre. Merci beaucoup. Pour la ninité na Tatikoba ya bakoba bambo tebele nanushi doma bambo tebele domaze bibi siara binonyo so bisika bozali na tombeli bino bambote. Pour la ninité na Jinola ya Jinola Soso Pembe Mobutu. Oh, a comme ce président bino. Président Figui des Stars c'est Jinola. Mutazo kamba biso yoana. Mes respects patron. Merci patron chargeur Figui des Stars na Nyokwami. Merci Gandingo Oyo Longolanga na charge. Est-ce quoi comme président Yoko? Président fondateur. Nana fondateur. Président, il n'y a pas un cofondateur, là un cofondateur. Mouvement Zara ngate. Sundiata na yo moko fanyo ebit. Yo moko cofondateur mouvement. Oyebi malgré zo tourna te pour musale leke belé. Mais en tant que artiste, tu tika en so brete, papa ta rosa terminer le roman. A poser ta question, toi peut ça ta confrère comme on n'a pas pensé comme on est frère. D'accord papa Wat.
Merci mama Fanny na dingina pesa president na biso Jantibo kombo ngai mubimpa iba. Yari boso nanu ne samu kongwa kabeya kamwanga mama butinga zamwane mosi papa nga zamwane mubari nsambiri korona kosite. Bante kuna dingina pesa kombo simena kutuna kaka question moko fin de création. Directeur d'idée ba yita yebi nga kombo nga papa wata male ba premier système ka graph ndere ya mkuse rakarako yana buto yana moye ye azana ikimtulu kolima kolina sa itu waka mene muntu ko yama mpoeni kutabela nkanka mene muntu ko tanga mpoeni kutamfoidi ale ko turko tumana ngudi cafe ayama mpoeni sopa yango mutubera tubrati tinto mwana monto paske na tanteni yaka nani no ya pete yaka nani ko ya to subanga ngana ko banga nini na kati mpoko yo anti ye na ko ya pente treka pia tala bana ka kwenta pia buko vutuka pia kimpindi kolima kontomfle jempel buku tatana tantere tunum pesanga falanga butum tontani. Bonsoir, ndombe bongo bisa atonto ko ngamatsambe tonto ayi juste bankantento. Bonjour, batinga sema kamera so film ni songo yakongmo fon etellement ngala kuletna papre ye petinga bakanga na kaso yakure na kasafu na fusa yang content commento mardon approche na tongo odina midimpi odie na pokwa odie finali mana kamtero song so na village sois engana sanje ka fasina ko peselo ko no ko simena ngo tunanga. Merci. Question. Tanzuk mo bari ya pemba le ki basi nyonso ya Congo ya monta